Personnalité. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est bien bon votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Kaka ndenge na ebi sarabino na la personnalité TV to ya kako sala mosala nde na baki na komema bino ti na ti. Lelo toza bongo na wenze ya gare, na wenze kisanso ya gare ya rue Flard. Wapi tokomona vi ya bandeko o bazoteka na kati biloko nini bazoteka na obike bana kisenso boza ebele boza eko sepela boza deja eko ningana bisika bozali bo s'abonner botala po Vinicia, femme noire, femme africaine elibino biloko ya kitoko o mama Doris alingaka tola kisabino boss ya la personnalité yenda lingato la kisabino biloko ya kitoko kande tolobaka na la personnalité TV bokozala jamais de bongo lelo toza bongo na wenze tokoyeba vi ya ba mama elekaka ndenge nini ti bambote directement na MBC bazabakane mo général John Kimbambu, sans oublier mama Arlette Matoko lisu ya Nzambe na pesi lisusu mbote na ngai vraiment mingi na mo boss mama Doris Lema mwasi ya motema malamu na pesi bambote belé et bongo sans plus tarder tozo kota déjà na wenze koyeba vi ya ba mama na biso ezalaka ndenge nini biloko nini o batekaka biloko ni o biso toliaka na Congo to pe na kati ya Kinshasa parce que bokenda tongo botika ba wenze na bino botika ngo babande kotonga te ezaki inachevé ezaki ya kotonga te kasi lelo wenze kisenso gare ekoma ya kotonga car nde na lobaki na omema bino ti na ti lelo tomona bongo wenze ya gare sans plus tarder tozo kota déjà na kati ndenge tolobaki deja tozo kota malembe na kati ya wenze tozo kota malembe na kati ya wenze awa eza bongo wenze na biso ya gare ya rue Flard nebuke bana kisenso o bozuami na mikili ya poto bozolanda bongo wenze na bino ya gare ya rue Flard o botika tongo lelo bolanda ngo na la personnalité TV atolakisa kaka biloko ya kitoko atola kisaka biloko ya kitoko e bongo toza bongo na mama na biso ya koebisa biso kombo na ye nani atekaka nini po tomoni présence na ye na kati ya wenze. Mbote mama pesa biso kombo na yo bana nao bakenda poto kala bana kisenso bakenda poto lelo bazana posa bayeba yo osalaka nini otekaka biloko nini koteka yango ezokende ndenge nini osombaka biloko no ndenge nini pe ozosalela yango ndenge nini. Kombo na ngai mama Micheline navandi awa na kisenso ga oyo wenze na biso natekaka plastika ya OK place ya biso moko baosala na kati ya Congo yango biloko ngai natekaka biloko ngo boteka bosomba ngo na ndenge ni poto moni ozana ba cantine ozana ba petit panier boteka ngo ndenge nini bosomba kango pe ndenge ni tosomba ngo na wenze la biso ya matete epa ba grossiste biso ba kotekela biso ba demi douzaine ba sachet nde yango tosombaka biso toteka na moko kopo moko cantine moko. Wana tomoni bongo mama na biso azaki vraiment trop clair ayebisi biso ye atekaka ba cantine akenda kosomba ngo na matete pa ba grossiste ye azoteka yango na détail e bongo mama eloko nini ya malamu penza omonaka na koteka na yo eloko nini ya malamu we salaka penza we pusaka o continuer toujours koteka eloko epusaka nga na continuer toujours koteka pona azomona bénéfice na ngai ya moi normal ezo faciliter ngai na futela bana na ngai minerval ezo faciliter nga na luka fufu kolia na mo elamba na ngai kolata na mo plante na ngai pe kokangisa suki. Ah oui, wana ki bongo ambiance ya wenze mama lobi ye bénéfice na ye esungaka ye atengisela yango bana classe. Donc bénéfice na ye esungaka ye asala oyo asengeli kosala a se prendre en charge. Wana nde ezalaki mama na biso apesaki biso kande tobi toza bongo na marché ya gare ya commune ya Kisenso. Na la personnalité TV to mema bino ti na ti tozo koba toujours na kati ya wenze na biso tozo koba toujours. Toza bongo na mesa na biso
o tomoni mbisi ya kokauka o bana poto balingaka mingi kolia tomoni pe mbinzo tomoni mayebo en tout cas tomoni biloko ebele na kati tomoni nguba tomoni bandakala ba biloko bana poto balingaka kolia mingi ebongo toza pe na vendeuse yende akoyebisa na biso biloko na ye ate asombaka ngo ndenge nini et puis atekaka yango ndenge nini mbote mama na ngai mbote okopesa biso kombo na yo po bandeko o bakenda poto kala baliaka pena mbisi okauka mingi bayeba yo kombono nani osomba biloko no ndenge nini otekaka ngo ndenge nini difficulté nini okutanaka na yango na ndenge okenda kosomba biloko kombo na ngama kindila mbungu nasomba biloko na ngana libongo ngapenda na préféré na ngate kosomba ba panier poso na somba panier ezalaka mingi ekufa na kati nga soma na o batani mipiku na zo mona ngo ndenge za mibimba soki na somi ndeti eko bakoki kokotisa 10 na kati 10 wana na ngala somi na 10000 ngala koyana bendi misupe na tina ba 1300 na tina ba 1500 misupe na tina ba 2000 siko ba prix na ngo eza ndenge nini bambisi no tomoni misota ndimi piku mususu te ba moko ba prix ngo eza ndenge nini on attendi mipiku wana na tie 1000 francs misusu a 1300 misusu 800 misusu 1000 francs misusu 700 misusu 600 webi ke bana poto o bakenda kala bakenda poto tongo bayebaka lisu ba franc congolais te misusu eza na ba $1 misusu eza na ba $2 donc ça dépend ya eloko oyo kosala nini okolinga so olinga eloko ya munene okozwa ngo na $2 so olingi na ya mukie okozwa yango na $1 wana ezalaki vraiment biloko oyo bino bolingaka bana poto toyebi ke bolingaka mingi mbisi ya kokauka MC bazabakana mo général John Kimbambu toyebi ke ozolanda la personnalité TV bomoni ya bino biloko yango yokande tolobaka la personnalité TV to mema bino tina tipo toza toujours likolo et bongo tozo koba kara na kati ya ambiance na biso ya wenze na ba mama na biso tozo koba elongo ndenge kaka tolobaki na la personnalité TV tozo koba toza toujours na kati ya wenze za munene tozaki na mesa bambisi tozaki na mesa ya ba makayabu ebongo siko tokomi na mesa ya ba épices esika wapi baoteka matungulu baoteka ba ai bazoteka ba tomate bazoteka biloko ya ebele ebongo toza bongo na mama na biso vendeuse yenda koyebisa biso asombaka biloko ne ndenge nini atekaka ndenge nini pe kombo na ye eza nani mbote mama mbote na ngai eza mama Emily na zigida na somba ba épices na ye to bando teka osomba ngo ndenge nini oteka ngo pe ndenge nini bonde ça dépend quand on okende zigida nde okuta na ngo net ba pipi ba msupe ezaka ekoti msupe ekoti te oka emona yango na bokosomba yango ande ka toteka ka soko sombi ndenga bien oteka pipi mimba le 50 so pe ezate osombe oteka pe mo 50 na ba tomate mbuma ba msupe ekota ka te so ekoti ebele mo pe tokoteka bien au moins parce que côté belete moi toteka bien ezate tokaka mike ebongo tomate na bino ya boîte boteka yango combien tomate ya boîte toteka yango 350 francs en tout cas bana poto nebi ke boza ekosepela bana kisenso boza ekosepela badiva Westwood boza bongo ya kosepela ya givwa mama boko banki na London City boza ekosepela awa tomoni be épices mais awa soki oza déjà na $1 ozwa sorti épices nyonso oyo yo okolinga so oza na $1 ozwa litungulu okozwa ai okozwa ndembi okozwa tomate okozwa vraiment biloko nyonso kande tolobaki tozokoba wenzeza munene tolakisa bino biloko ya ebele na ebike boze ebele bo s'abonner po na la personnalité TV bozala jamais déçu po biso to memara ti na ti biso tolakisaka pe tosukisaka tolobaki wenzeza munene tozokoba ti na ti yango oyo tozokoba ebongo awa na wenzo tomoni batie madesu batie mbwengi batie bizangi batie wandu batie nguba batie baloso batie fufu batie masango toza bongo na mama na biso azoteka oyebisa biso
babiloko na ye asomba yango ndenge nini atekaka yango ndenge nini eloko nini oyo esepelisaka ye mpenza soki azoteka biloko na ye. Mbote mama mbote mama na ngai oli toyeba oyebisa bandeko na biso baza na poto bakenda kala bakenda tongo babosana kutu wenze me wenze ezalaka esi batonga deja wenza gare ya Riflar oyebisa bango osomba biloko no ndenge nini otekaka yango ndenge nini eske osepelaka nini esalaka yo mpenza epusaka yo ocontinue toujours koteka biloko na yo. Bon eloko ne continue na teka biloko na mpo nga na sala commercial. Bon sans commercial moi olia capital mezate toliaka ba bénéfice même ba bénéfice mikolo de mato kemba ba bénéfice mikolo ezaba mate ezaka ya mukie lesi loso toza koteka toza mwa bénéfice ebele mais mikolo ma bénéfice ezate tozo ma loso 38500 oteka loso 1000 francs ozo kwa 44 ba bénéfice ya ba 2000 le bénéfice métier sous-souté na mikolo préféré na oteka moi fufu oteka maman bien pour bana bazo lokwa kolia na somo matembela bana nga bazwe lokwa kolia ufundi na mwande sava côté le son bénéfice métier sous mingité bénéfice mkeso ma desu ma cher to so ma desu na 2004 2500 oteka 2700 bénéfice à 200 francs na 200 francs to bongo na bana ndenge nini wana toyoki bongo mama na biso ayoki esalaka pasi esali pasi mingi na kotala aoteka biloko ebele mais bénéfice ya malonga ezate po baosomba loso sac moko ya 25 kg na $20 mais koteka yango ezali déjà na ba 1000 francs 1000 francs wana ezosala bango penza pasi bénéfice ekomi mukie bazokoka penza ko survivre te mais wana ezali ba difficulté ya wenze oyo bazalaka na yango mais tozo continuer kaka nde tolobana la personnalité TV tolakisaka biloko ya kitoko o mama Doris Lema fumu na gaz alingaka tolakisa bino bana kisenso na yebi boze belé bo s'abonner bozala jamais dessus na la personnalité TV en tout cas lelo ezaka makambo ya kitoko pona la personnalité tozande na likambo ya mafuta tozo continuer wenze na biso eza toujours monene ndenge kaka na yebisaka bino na la personnalité tomema bino ti na ti tozaka toujours na kati ya wenze ya Riflar ya Kisenso précisément na gare tozo continuer kosala toujours mosala pona la personnalité TV toyaki ka musala ebongo wana tomoni bandunda tomoni ngai tomoni matembele toza pena mama na biso pembeni ye aotalisa biso kombo na ye nani biloko na ye asombaka ndenge nini pe atekaka yango ndenge nini. Mbote mama na mbote bandeko baza na poto o bakenda kala bakenda tongo bana posa bayeba biloko bozoteka oyo bandunda ba matembele bangai bosombaka ngo ndenge nini eske yo moko olona kozana ba mikala na yo olona kobuku ekoteka to osombaka kosomba otekaka yango ndenge nini tosombaka kosomba kasi kosomba tosombaka na ndenge ba mama balonaka bilanga biso toke kosomba toye tokabuli mwa badesa wana yango tozo vivre kaka na bana sikoyo pasi moko ezosala biso bisika tozo kosombela biloko mabele bazo ko continuer kaka pona ko botola yango nde eloko ezosala biso pasi pona nini biso to vivre kana mkala oya ndunda bango baloni biso tosombi eta tozo teka na pasi sikoyo to kosomba ngo tango nyonso bana bazo sunga na kopo fufu na kopo masango na kasi ekozala esengo mingi kasi na ndenge osala gauche droite ba mususu o mabeli to kosala sote bazo botola bona boye en tout cas likamwana zo sepela biso te soki lelo bakoko botola mabele biso to sombaka to kozala na pasi na bango bisali na biso pasi kozala na biso tozo sepela mingi papa mokonza batela biso batela pe ba mama o bazo suto ko soutenir biso ko to somba tika ki mekota na bango pe mekota ntina ke mokonzi para nini pona ko batela mabele oyo utaka bilei oyo lesaka Kongo mobimba eza penza esengo mingi pona kosala mosala na biso oyo ya ndunda na matembele na kashe zosunga mokili mobimba wanezaki biloko oto liaka na Kongo eza bangai eza bandunda eza ba matembele tomoni mama yebisi biso pe atalisi biso difficulté oyo bango bazana yango bazoke kosomba me kosomba yango
moko ezobeta kokoso potalaka ba mabele ba oteka teka yango. Mais biso to continuer toujours mosala to pesi bongo. Merci mingi penza na MBC bazabaka na mo général Kibambu nebi ke ozawana ozolanda la personnalité TV. To komi bongo na place o bateka makala po wenze ezara munene. Esika msusu tomoni bandunda mais avola bandunda so kureza te fozana makala. Yango to yaki pa mama na biso makala to solola na ye oyebisa biso asomba saki ndenge nini ateka kango pe ndenge nini. Mbote mama na tomoni liboso ya makala est-ce que kokyo ebisa biso oteka makala non ndenge nini osomba makala non ndenge nini difficulté nini oyo zalaka na yango tongo kenda kosomba ba makala na ope ya malamu nini omonaka na ndenge otekaka makala nani ebela oloba te makala nde eza bo mikolo cher makasa en tout cas to oteka ngona passe makala saki 27000 28000 na saki moko tozo nyoka makasa oteka bo bénéfice à 1000 fois bénéfice à 500 fois yango président ta élection likambo pour tozo souffrir makasa siko na ndenge boteka makala na bino ya malamu nini oyo monaka na ndenge oteka ka po eza ba mama misuba fandi na bandaku mais yo zoteka ya malamu ni omona tango oteka. On a mon ya malamu à gravité ya muke on a zoa ba 1000 francs ba 2000 francs ya on a sunga makala na bana ya on a koka kotika commerce ote na sala yango kaka. OK wana tozaki na mama yabi asombaka sakine ya makala na $20. Koteka na ye bénéfice na yango à deux fois bazora kaka ba $1 ba $2 mais loko eza mo salaire malamu o ya pona pour à survivre pour à se prendre en charge yango azo continuer kaka wenze eza munene Kinshasa mboka yelengi tozo koba toujours na la personnalité TV polamba ndunda esenga pe mafuta mbila ezala esenga pe huile ezala polamba ngai foza na mafuta mbila. En tout cas, vraiment, tous les bons collègues quinoa, oh bakenda mikili tongo. Biloko na biso to salela yango yo la kisarabana. Bana basala nini? Ba mona ka onga nebi mafuta mbila telelo, to la kisabino mafuta mbila mbote mama na. Mbote yaya. Okoki kopesa na biso kombo na yo, bandeko balandi ba abonner la personnalité TV, baye ba kombo no eza nani? Kombo na ngezali mama Antoinette Wumba Ntasa. Tomoni na mesa na yo ba bouteille etelemi sani moko etelemi eza nini na kati? Oyo eza mafuta mbila. Natekaka mafuta mbila pote bana balambila. Yango oyo natekaka. Nasombaka na nzela ya matete na ba dépôt. So ba out na omba Congo ale biso to kei to sombi na ba bidon 25 litres to ye to komi koteka na milangi tina ba kopo oyo nde na mulangi moko to teka ka 800 400 francs ndambu wana 200 pona ko sunga ba peuple o 150 ya 100 francs pe ezanga kati susu azu ya mingi te na muke wana azu asaleli. Difficulté nini obokuta na nango penza tant pe bokenda kosomba babiloko na bino ba mafuta difficulté ni bokuta na eloko ezo tungisa biso mingi neti biso ana kisensu awo likambo nzela okoki kosomba kuna matete depo ezo senga mbongo moto il faut azwa na bido moko 1000 francs siko na ndenge pe tozo tekela wana neti bosomi na 27000 so beti calcul eza déjà na 30000 po obimisa 30000 wana il faut kangana nu motema. Et bon, 5 litres ya mafuta mbila boteka yango combien? 5 litres ya mafuta mbila soko kutani na muta mutema malamu apesi yo na 7500. So ipa boyo teka yango na 7000 donc bimisi kaka mbongo oyo sombelaki. Mwa muke wana yo le. Mais eza par hasard po mona mutaya ko sombela yo 5 litres. Tozo continuer. Wana tozaki na mama na biso ateka mafuta mbila. Aebisi na biso que mafuta ne ya mbila ya sombarango na ba 25 litres asombango déjà na ba $10 donc $15 toloba et bongo atekaka yango na ba 5 litres atekaka pe na ba bouteille otomoni o so oza na $2 ozwa yango mibale soza na $2 okozwa yango tuka bino bandeko obokenda tongo bomona biloko obiso to sala nini to salela mafuta mbila ne tombera jamais po yango nde to salelaka
Merci na attachement na amour obo pesa katango nyonso na la personnalité TV ezalaki bongo ya bino molobeli. Humble servante Vinicia femme noire, femme africaine azalaki na bino pona masolo ya wenze ya commune ya Kisenso en tout cas eleki bongo kitoko oyo wapi to sali mosala kande tolobaka na la personnalité TV to yande ko sala mosala nde toloba toko mema bino ti na ti en tout cas lelo mosala esalamaki kitoko o wapi na pesi mbote na ngai na MBC bazabakana ya mo général Kimbambu na pesi lisusu mbote na Arlette Matoko lisu ya Nzambe ba diva Westwood ya Givua Mama Boko Bank ya bino yango wana sans oublier mère boss Mama Doris Lema Fumu na gaz mwasi ya motema malamu ezalaki bongo ya bino molobeli Vinicia femme noire femme africaine ba remarque na bino tope ba encouragement na bino en tout cas na zawana pona koyamba yango soki olingi obengi na plus 243 081 20 29 522 plus 243 081 20 29 522 wana ezabongo numéro ya votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine en tout cas ba remarque na bino na ba encouragement na bino naza na yango bosenganga na bino tomonani na prochaine émission.